Bonsoir la famille bandeko nanga mbote. En tout cas toyeli bino lisusu likambo ya Aida Kapilasi. Bandeko naza sir toyebi ke Aida Kapilasi autaki kobungisa yaya na ye wana onatie bino na miniature nanga na photo oyo eza na katikati. Aida abungisaki yaya na ye toyaki na information nyonso awa, en tout cas bozalaki vraiment informé toyaki na information nyonso awa na Irsil Botelo TV. Alors problème nini lisusu oyo ememi biso awa liboso na bino. Congolais azaka motema mabe. En tout cas motema mabe oyo to banzo lobelango lelo te. To ebite soki to sala nini po motema mabe na Congo esila. To ebite soki to sala nini po batamitema mabe na Congo balongwa. En tout cas to ebite. Bandeko nanga na memela kibino likambu oyo ya Aida Kapilasi na yela bino ba image na yela bino nyonso ndenge Aida Kapilasi abungisaki ndeko na ye. Aida Kapilasi abungisaki ya na ye na kombo ya Sandra Kapilasi, baza tata moko mama moko. Do baza makila moko. Baza vraiment makila moko. Lelo na mboka na biso ekoma ata muto ana problème, ata muto azui pasi. Et comment na comment comprendre tout ce comment tangwa passe nde biso to comment koyo sekara batu tangwa passe nde kongola comment koyo chula batu kalezaka milia matanga soki muta kufi ozomona mutu nyonso alati susi na motema. Mais on dirait que makambango échangea et comment lelo soki muta kufi batu musuba komi ko se monke na liwe mutu batu musuba komi ko se monke na batu. En tout cas eza malamu te. Eza vraiment pasi, eza pasi. Aida abandi musana ya théâtre lelote. Bande kona na asir na pesa bino bonsoir. Na asir na pesa bino déjà mbote na pesa bino bonjour bonsoir. Wana déjà boye barake et dépenda car na air oyo kolanda biso. Ndeko nanga so eza mbala liboso okoya na Irsil Botelo TV, en tout cas au s'abonner. Donc, ce que vous avez ya liboso, au tomber na Irsil Botelo TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager, et au sa malamu mingi. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et au sa malamu mingi. Bandeko Aida Kapilasi aza mutu penza, ozoka mutu, abandi théâtre na biso lilote. Abanda théâtre kala. Aida bandi ba théâtre ne kala, ce qui lelo Aida ye a plibie ki a koufeli, ezamba liboso depuis banda carrière na tina ndenge Aida lelo a komi. Aida sala kombo, Aida kutana ba beda chou, toyebi ba cadeau nini o ba beda chou ba pesa Aida. Aida sala kombo la mamba théâtre. Donc elaksa ke lelo akoyo leksande kuna ete pona succès moko boye. Congolais franchement er moko to koma ape ko lekisa ba comportement na biso eza mabe total no ba comportement na biso. Muto ana pasi, muto aye kwa nose bino liwa ya na ye. Muto ana douleur na motema ya obungisa ndeko na douleur oya za na motema na nanu esilite. Aida lobaki ndeko bomoni ndeko na ye o akufi aumelite bakunzi ndeko na bango sans membre ya famille. Boyebi pasi o epesi bango. Est-ce que boyebi passe aux familles ba nango ndeko okufeli ndeko na ona mona na pays moko boya musika botikali ko mona corps na ete bakunzi ndeko na bino sabo mona ye bakunzi lelo lobi akufi boyebi pasi o baida ba nango bazana fe basala matanga nanu jusque là Aida no basali matanga te. Non, basali matanga te, il faut basala veille mortuelle, il faut basala matanga, il faut bayamba bat, il faut balelande kona bango jusque là non basali loko anate. Alors bana passe mona motema na bango passe na o bakoki jamais ko expliquer biso. Ba ebite ndenge ni bakoki ko expliquer biso passe wana o banango. Mais eza moment o te toko yo finger star na biso na télé, eza moment o te toko yo ko cancela e mabe. Eza moment ote toko ko yo lobana ye ko lekisi ndeko na yo lekisi ndeko na d'ailleurs ata lekisi ndeko na ndeko ngo boyo ki la passe za ndeko na bino. Pourquoi peuple congolais à la raboui? Pourquoi motema mabe? Lelo batebele ba oke commenter ba photo Aida pona ofinga o lekisi ba ndeko na yo alekisi ya na ye pona succès autika Angola ye. Est-ce que Aida tanga kendaka Angola kutana na ndeko na ye o? Aida ke Angola asali ba video ndenga kutani na mama na bango. Aida tika lo sele biso video moko te ke o akutani na ndeko na ye akutani na ya na ye atika lo sa video wana te.
Aïda kutanaki na mama bango asalaki ba video na ndenga kutana mama bango tomonaki pa mama bango azaka na Angola. Yana bango balobi bien que ala na lunda na ebite ba congolais mituna biso yoka matoi na biso yoka ndenge ni ba préciser bien que Aïda ala na lunda akufeli kuna na Kafufu akufeli na mboka Kafufu. Et puis Aïda expliquait biso bien que ndeko na ndenga kufi moyeba bomba ta corps ya Kisasa ezate po abondele ya kobeba ba condition akufela ki corps ko ya Kisasa te. Elle a tout expliqué. Ce que zaki ka biso nde toloba ki bonga boyo lobaka o to kosaka o to yaka koloba boyo bino pe bolinga ko siemisa likambo. Mais Aïda a expliqué nyonso liwa ndeko na ndenge salamaki liwa ya na ndenge a expliqué biso. A ebisi biso pe ke ve moktuel no ba salite so ba sali a communiquer na biso a ebisa biso ba adresse a ebisa biso journée ba sala ve moktuel. Mais toye kofinga Aïda poto akize ke ye mutu abomi ndeko na epo na succès. Ndeko na nga yoza ba preuve. Yoza na ba preuve o koloba ke Aïda ndabomi ndeko na epo na succès. Yo wana ba preuve wana. Yo wana ba preuve wana. Oyo yo loba bongo. Est-ce que succès o Aïda oluka ke kubomela ndeko ne. Aïda succès ngo asali yango lelo. Moi so sala succès kala Aïda okola na musala théâtre. Est-ce que boye ba sou sera Aïda banda musala o? Boye ba Aïda ndenga zalaka sera bandara théâtre boye bandenga zalaka. Soko zupe na Aïda na sera kala ojuye na sera lelo. Boye banda zalaka. Siksango au ke luka siksango ndeti na ndeni po Aïda deja zalada na succès na ye. Wana pena to bungara te. Wana pena to mashara ba mote. To lo ba likambu na ndenge nango. To yaka okosaka te. To tiaka mingi lokuta te. To yaka mingi na ba vérité. Na logique des choses penza boye Aïda azara déjà na succès na ye. Aïda ada na succès na ye. Donc esenga ite pour ka yeba na lisusu, esenga ite pour ka mata lisusu pour alekisa membre moka famille na bango. Bo salara mabe, bo shokara ba comédien mabe. Kozala comédien za ko mimangambu te. Kozala star na mboka na biso e angambu te bandeko nanga. Aïda meme ngambu te ninga ponaki musala ya kozala star. Ameme ngambu te, ça fait mal. Ba réaction na bino e sale pasi. To pelisa pe ba caméra, o tepe na plateau no 3 personnes, 2 personnes, 3 personnes bo vandi bo beta lisolo Aïda. Bo vandi bo beta lisolo ke alekisi ya na ye, ndenge ni katanga keboe, ndenge ni katanga sali boy. Aïda ala na succès. Aïda voyage kenda ba paye belé kaka Angola o yake yango oyo Alexandre Konae. Franchement, Congolais to mite mama be. Congolais luka ko zokisa muto azada na pota. O luka zokisa ye o zokise penati o kata ye na poso. Yaya o zwanini. O zwanini de konanga. Soko lingo ko selaka muninga makambu pu ko zokisa ye o zwanini. O zwanini. Grand Aïda de si akufa kesi bakundaki kala. Et si bakundaki ka les jours to zwaka information lobby nango de bakundaki ye botika mwa so batapemba na kimia botika mwa so batapemba na kimia botika Sandra pemba na kimia e kometa na ye nga bete la bino toujours lisolo na bisa bino bomoni liwe zala lokwa tomati na bis biso nyeso tomati na bis mutu na mutu ana re na yo kita bandeko na nga to aimer vidéo. Tu aimé vidéo en tout cas sur les embalali bosso au tomber na chaîne nabiso ou partager vidéo et ça malamu mingi to profiter to souhaiter joyeux anniversaire na chouchou botelwa balobi moi mobimba o eza moi ya chouchou botelwa tantina bana depuis États-Unis to souhaiter ye ba joyeux anniversaire vraiment joyeux anniversaire na yo mama chouchou botelwa o eza moi na odo na moi o veut dire oza bébé na moi o oza bébé ozolela inge
Joyeux anniversaire na yo esika ozali. Mbote na princesse Alegria. Alegria ya ba princesse. Moi c'est kitoko. Na pesi yo ba mbote esika ozali. Mbote na yo oso linda bukulu. Mbote na yo vraiment tanga na kumukota na ba anglais na bimbote na yo also. Oh la la. Mbote na yo vraiment linda bukulu ya ba linda. Ba mbote na yo esika ozali famille bota ya tongo toujours. Umela esika ozali batu nyonso obolinga Ixi Wetelo TV. Ixi Wetelo TV pe alinga kabino makasi. Bino nyonso obo komantara ba video na biso obo partageaka obo sabonaka obo lakaka ba video na biso obo komantaka boyemaka. En tout cas tolinga bino makasi. Bandeko na nga likambo esa pasi. Tant que mutu onana mai na makila na nzoto nana famille nana bandeko na yokeli muninga mwasi pasi eli koloba te ke soki mutu mobo aza star na famille ko kufela te lelo tokoma soki mutu ana zaki star soka kufeli na famille to lukeli e problème oye muta salibwe est-ce que na famille ba star muta ko kufa te to ucho mona likambo na Grâce Luzolo heureusement Grâce Luzolo betaki bata YouTube kara ma finga boni o Grâce Luzolo finga mini internet kokufela o ya kufela ki 3 personnes na mbala moko lelo bolibo yo wanga na succès Aïda bolimbo yo wanga na succès na moi mwaso ana succès moi mwaso Aïda ana succès moi mwaso banda ba théâtre ne lokwa ba aventure a créer moi borne mo bo etalema ekenda sango. Tout le monde a des faits pour que son âme repose en paix. Tout le monde a pululu bazana muto o a kokipe ko sala lo kwa ye. Mais peut-être Aïda a ozo muto jouer le kwa ye te. A ozoate. Tout le monde a pululu. Kyodio ana muto a jouer ka lokola ye. Pululu ana muto a jouer ka lokola ye. Mais lelo Aïda a ozana muto jouer le kwa ye te. Aïda lelo ato bika tiki théâtre. Oh lelo Aïda abia zate. Boye bake mutu moko jouer rôle Aïda ozalate. Abima asa unique na jar na ye. Abima vraiment unique na jar na ye. Abimi se loko na ye mobwe. A créer mo loko na ye mobwe e pesa makambo vanda. Aïda créer loko mobwe o e pesa ye makambo. A créer pesi ye makambo vandi. Bokoyo bandoya kate kofinga mutu angani. Bokoyo ya kate kofinga mutu mobe po akufeli yaya. Na place to ya to consoler ye. Na place to ya to pesa ese yango amona kete nana batu, nana ba fan nanga, nana peuple congolais o balinginga. Ta to sala ta sambla. To sala ta sambla. Ba youtubeurs ba chroniqueur to sala ta sambla na ba fano balanda biso to sala ta sambla tango moni muto na problème manifester ta moi mawawana et ça la bien mbile te la partout ndeko yo nanga bata succès mbile te la partout lelo Aïda kufeli boye bo akizie ye lobi kuna ekoma na famille na yo yo pelisa caméra pona lobela batu mabe pona yo finga batu lobe koma na famille na yo to yo sale lope émission biso pe to kwa kizio ndenge zo kwa kizie muninga liwa eye mutu nyonso kufa na ye to loka to mata na taxi to kende direction moko te mutu na mutana direction na yo azo kende mutu na mutana arrêt na ye o akokitela pema o to na ngoza pema na biso te yaya e pema na biso te Nzambe lelo soko ba décida zwara pema na eto tika la batu pamba. O koma lokwa poisson mbisi ba paso lio na kati. Ba minganga ba yebi E a pasi. Parfois makambo sala isala ka pasi. Aïda bungisi ndeko na ye. Aïda bungisi ya na ye. Ana posa na yo na nga to encourager ye. Ana posa yo na ngai to komela ye. Ana posa ta compte internet. Imagine kanda za bongo na passe na motema compte internet. Amona mambo boloba na ye. Est-ce qu'on a bien? Ndeko nanga salo kwa likambonge zale pa na yo. Okufeli
okufeli kabwe bakomi ko akize yo sans yo yeba okota na internet okuta mama na likambo na kombo na ozala bien yaya mbile tela partout yo oyo saba propaganda ida na ndenga mabe mbile tela partout na passion ya na eba kunjie ya monite bwa siroza na sengo me boya bolo ba mabe me boya boko sele makambo ya pasi eza pasi makasi aluka succès ngwa kenango bien mtatonda na moto na succès atonda na succès asala ba plein à craquer ba école ba bengisaka ye na ba braza ba bengisa ba école ba bengisa ba konzi ba bengisa ye ake sexa ba nkada ba bureau sko succès oboluka aya obomela ya na pose ba visa pa mama Olive to pose ba visa pa Fali en tout cas bande konanga eza pasi na eko kabona na bino likamboyo na esengo te isalinga pasi tanke mutu na oki pasi ya mutu akufeli bwa kizie mutu ada na succès na ye en tout cas courage Aïda Kapilas courage ça fait mal toyebi mais nyonso babi baloba balobelo mabe me bakango nango te comme oza no innocent nzamba obundela yo oza innocente na makambo yo ata balobi motema no yebi ke oza innocente okoboma yana ya makila te poza dana succès alors eza nonka ba maya moto o elembisaka safu me ezikisaka nango elamba te. Merci beaucoup na batu nyonso o balandaka Ursule Botelwa TV wana ezalaki ya bino Ursule Botelwa TV ayaki liboso na bino pona kosola na bino likambo oyo ya Aïda Kapilasi bandeko nanga moto zala motema malamu tozalaka motema malamu lelo asala motema malamu lelo ate futi yote lobi e futa ta bana nao lobi kuna bana no ba bénéficier na motema malamu oyo zalaki nango. Merci beaucoup sur ezambala no liboso o kotina Ursule Botelwa TV o s'abonner au commenter au liker au partager et ça malamu mingi que le Seigneur vous bénisse. Wana tokutani à la prochaine occasion ce qui est soit zongite bisous bye.